Adiro, osepeli singa vraiment. T'es toqué na chambre, toqué. Aïe, là. Chérie, la maman. C'est pour toi, non, t'as mon ami tout cas. Parce que nous sommes dans la classe de mes tout cas. Papa. Nous sommes dans la classe de mes solo pour ma soeur Zalaka. Kindumba onanda côté. Bima tende ko dans bali na yo ko ko zonga di bana. Olo bi pe mingi. Oki. Ngam no peki se ko bala kate. Donc na tinda ko na ashino sala la kate ndaw. Li bala sala boy bala ngana munna boy bala. Yom to boy yango. Sala timi na songi na ndaka mama na ngana papa na ngade na songi. So ko be minoni na kate. Yom to bala ngana ya lo di na yo. Fega. Bina na imi no si bo ti mo frère ba sala zona. Yo ko sala mai vraiment muda banai ko beta yo chaque jour. Ce muda banai ko beta na vie ezaki yo. Mon frère, obenga pour ça buzuba dans la vie. Vous allez sauter. Ah ouais, nous allons sauter pour Kendara boy. Donc il y a un peu de moi baisse. Mambo vous allez sauter pour profiter au kimi à le va voyager. On peut pas dire que na kima qui na voyager que na kinde pe ko luka. Boni mama. Ezanga mboso ki motabali. Soki obalo ke libalo moni ke libalo. Libalo wana ezo simba te. Ale be mama yo. Okozonga. Azongi na ndako mupaya. Ubi azongi na ndako na bango. Salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okovimba nzoto pona zuwa nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye tokabwani okobelela Kinshasa nyonso nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema likambo nasali te obabelela ngai eprovoke ngai malade n'estoma mama.
Tendance? Nini? Nini? Yanayokana wanzala. Yanayokana wanzala. Mebuka kasala na yata. Mama tawazala kila bomoi. Atanasira mana kola na salate. Ah, mama. Zamba mabe. Zamba be. Ça me vraiment kukuninga jamais biso comme la bête pour toi zolelo. Je pas cosa zamba ba ufela zamba. Je pas cosa pour la biso ba ufela zamba na ai. Nani paso. Nani paso zamba pour la nani paso. Non, jamais pas mon ici. Madame, s'il vous plaît, je te rappelle. Bonjour. S'il vous plaît, excusez, dans le bureau, on a vu ça. Vous avez comme tout? Non, on a juste un coup de gérant. Oui. Pour nous avoir besoin de place dans la salle salon. Ah, place au totier pour la location, voilà. Pour une salle salon de coiffure. Oui. Ah. On sait pas là. C'est comme un voisin, ça va bien. Ok. On a un directeur général, on a un autre Enchanté. Mais par ça? Oui, ça va. Ça va? Bolé, monsieur Mouké. Comment on a un monio, en tout cas. Et ça, on a un moment où on a approché vraiment. Est-ce que vous avez dit? Merci. Vraiment, c'est habité. Alinga kiso ki moisa est-ce que tu as un rendez-vous tu peux t'en moto mais t'as pas mais mba bolera pressé mba rendez-vous c'est moi rendez-vous que tu coûte moi si comme que na que musala mais place mo fana to sola peut-être makamuso ko za na sima non ça peine à tenter pour landela photo yo babilo musu fona récupérer ezamo boulot ngani muna za responsable. Il y a agence. Oh, il y a immeuble. Il y a responsable. Ngas qu'on a besoin de gagner place là, la côte ça va bloquer là. Si quand tu es docteur Mugo, si on a bien appelé ça, il y a une responsabilité à foutre en Rolobani. Ah, tu as mon isco c'est qui? Ah oui, parce que il y a une possibilité mususu. Pendant un temps, il y a un temps, mais pour nga na ko basiko bon, na ndimi na pesi au place on a kinga mona na foutre. Oh, et bon bon. Na moi il a de passer la pose en sec. C'est pour toi notre mon ami tout cas. Porque não consigo ver na classe também tocando, papa. Não tô como falando lá, eu usando na rolê, sabe? Papa. Para, sabe? É só a formação da moça lá cá. Não está lá, sabe? Papa, não já te pegou. Papa, não quer para você. Papa, se caga boa, kana sufosa boina yana ngai kampe bwani ni zambe tala tandas yoka omuni soki yo olila pona nzala soki ngana mona ma misuna tandas ezala kwa olukaneli wana ngai wele kene na sana kuka jamais komona olila lekina ngai na kuka jamais komona yo osufri nganzikala mama nao nganzikala papa nao moni atikala mama nao ebale mondelo alozomona papa komazalaki komona komona moko komo bato nyonso bandeko totelatola baomona biso bana ebale mondial melelo tala taleloko bato boye baketisa modelo basa bato boye tala tendance nana posa obandaki mialeki na ngai
na pousa ovanda kimia tika na okolela tendance tika kolela obomangai tendance tika kolela obomangai na bebisa obirite kana okufa na otika la fin de 3 jours dans l'été. Nga mon père na liaki. Ça fait déjà 2 jours. Mon il est le 3e jour na osa makasi yokangai. Tika kolela. Na osa makasi na obima. Na obima na kino koluka ona oluka na oya. Kwa makamse ya la ndenge na ngombe. Bon. Tout ça là-bas. Nous avons plein. Le repas, voilà. Si j'ai la carte de visite. On va voir. Voilà. Voilà ma carte de visite. Adresse nanga yanda ko izawana. Adresse nanga yanda ko izawana. Sur le talanga c'est la bien. Ça c'est pour mon mangoto. Voilà. Ok. Vous avez vraiment la bienvenue sur Boyena au CP. Ah, on va tout faire tout solo là. Et peut-être nous sommes le bagaté. Na oyo ngai na mukuta nyina kona ngonga muke. Pour tout solo la mala. Ça va na mon numéro. Ce qui n'a causé la temps royal na benga. OK, et ça là merci. Merci beaucoup. Enchanté quand même. Na CP. Na soko mikombo na piscine kombo na hotel. Sangolo Inès. Merci beaucoup, madame. Ok, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Kana vraiment sonité. Ta, et le coup bomila indi bala yango yo. Oza tout le temps en train de surfer WhatsApp, Facebook. Hein? Mais tala ndenge ozaliti. Et le coup yo Monica yo kimila li bala nde yango. Téléphone, Facebook, obengana ba mi bali misuso. O kate sonité. O kimi na vraiment li bala, o yepe ko nganza mana ndako ba parents. Hein? Eza soni pour moi oyo abalaki na quartier mo bimba ba ko panja biso sango ke talek na bango na balaki azongi abomi libala yoka soni na solo bana yo zonga ndako libala no tikanga za tranquille na mama ngapi na luka oya nga chance tango yo na bala ozande ndumba ngana olobo seksanga kindumba ona ndako te pardon etake nga yaya bima kende ko za mobali na yo oke ko zonga libala na olobi pe mingi oki ngam na pekisa ko bala kate to na tinda ko na ajino sala na kata ndao libala sola boy libala ngana mun na boy libala yo mto boyango sola timi na songi na ndako mama na ngana papa na ngana na songi so problème noni na kata yo mto libala ngana ya lobi na yo fais gaffe nani na zaka leki no te na zaka mkolo no etake yeye fo ba ko respecter ngai na zolo ba pona ba droit na yo oza mwana muke tango bali kende na libala na yo pe en plus ko ba na nga bongo te jour on yo ko oser ko ba na balité jour ane za mabe na bandela ngope ngate mutu na pekisa yo oki songa na bala za lokumu na ngamo nde mudali ngana bala pe na bala na pesi lokumu me ngamo to na songi za ngamo nde na songi so yana mutu bando tele mera ngaba ndebisa ngaso libala e anda kuna biso na droit tele kimi libala sana songi za anda kuna biso bando tele mera nani ngam na tina ko bala kate to ngam na tina ko sale tulona kata ndako ni lengai so na boy libala za ngane muna boy libala mutu liboso so na kuna bango za ndengai na komi ko mona mibalo komi ko zona Facebook ne ba komo baby so mutu eza
soni oui bala na Facebook ba saka na nzoto no ba tiki yango okoma okwa ba pion dame o ya beti fiu okuna beti piu okuna eza soni ba benga ko sa pion dame okuna beti le okuna beti le aussi sa valeur moi qui moi soni nandimi yoka soni yanga boko kombo na lelo na ko pando na quartier ba pion dame bo beta fouet panda na yo so ko nandimi mama epeki sa peki mwana mwasi peki panda telemelanga ngana ko ngana peki sa mwana mwasi mama boni mama ezangambo soki motabali soki obalo ke libalo moni ke libalo wana ezo simba te ale mama moya okozonga te azongi na ndako mupaya ubi azongi na ndako na bango lokola ye ngana za mama na yebi mokolo na kobenga mobali to tuna na to solola ndenge mama na mwana basolola Webinga? Ils ont tout dans ça il aébio. Ça tout n'a pas aux bizarre bon, hein, parce que ça nous tout dans ça ça a été beau tout dans ngai. Webinga pour dans ngai. Ah, Yann, ils ont beau Webinga te. Oui,ébioté mon frère, faut la vérité,ébioté. Ça a été beau Webinga bon, évite qu'on soit bien ngai mais c'est bon, mon frère quand même il s'en a yo obosani ngai vraiment muda bana ko beta yo chaque jour. Ce muda bana ko beta na vie ezaki yo. Mon frère, Webinga pour ça buzo ba Webinga na vie. Mon frère, ça m'a sou Webinga te Webinga Webinga pour Webinga Yann, ça Webinga na vie. Est-ce que na ebio? Yo ngolo balanga ke non oyebi grand pays te. Quoi? Grand pays? Non. Grand pays. Non, cap on a quartier ça qui vend quartier. Grand pays abane ko beta ta ngamuno. Non. Comment on peut rater? Cap on est quartier, alors que ba j'ai blabla lata. Cap comment? On s'en chantier là pour les quartiers. Yann. On s'en chantier la quartier il y a père. Yann nana chantier te. Les avis. Est-ce que comment grand pays? Boni papa bale mondial. Mtu mnene mboko na mama baza malamu un grand pays. Yeah. Papa kufa. Wow. Grand pays. Mama pas kufa. Non, Seigneur. Ça m'a ôté. yo ndoko tindika na makasi mama pona zonga libala ngo mama pardon eza mama yo pe oyaka na libala na ebite éducation zo pesa mwana oyo yango oyo mama pesa éducation malamu ko eza dit yo ka mama eza dit te etoke mwana mwasa uti na ndako na libala soki babengani soki pe akosi mobali ne so bakanga te pe na na to ebite okoki kozoye te oke kotika na ndako na libala obongisa makambo ozoloba oyebi jour ni oyo kotunda epona ke kotika ekuni pa na bango mobali ye moko aza na posa mwasi na ye tango baswanaki kuna nga nazalaki te ndenge mwasi na ye nepa na biso bangala na kozela ti ye moko akokoma nga nakoki kokende kuna te oyo aza mwana nga suka nakoki koteka ye lokola nde bateka yanguba te soki mobali wana aza na posa na ye akoya awa nga nazozela ye nde awa biso toza bangala biso tosalaka eloko wana te ya nini nango mwana nga bala mutu nyonso amona bongo sikoyo soki libala ekufi to mpe condition nini esalemi kuna nga nayebi te soki aza na bolingo ya mwasi ye moko alanda mwasi na ye aya awa mama makambo kuta bolingo ezala te makambo bolingo ezala te ngane mpenza nde na boyi na ngane libala na biki ayela ozonga na nga na libala te makambo bolingo ezala te eza ndaku na yo mama na nga eza mpe ndako ya papa na nga so na ye nazongi eza te na mutu moko te oyo otelemela nga lobela nga te nobela azongi mutu moko te oyo amoni ke ye asimbi te alongwa na ndako yebaki oluka libala afana na libala c'est tout Noëlla. Même comment vous avez maman, et ça mon bal le tabala et la mot lati maman. Et ça mon bal on a fait ça un jour à libal. ete natika ya tia ye singa na kingwa kamula ye aboma ye po alati sangela maman ko elamba na ngala liboso ya kolata yango tango nazaki pa ya tata na bino nazakolata bilamba te aza moi c'est à libala maman ko kangena nda kuno bana mikolo belete. Classe neza suso ate maman. yo mutu mama te yo na explique yo mutu yo na age no ndo tele mi bosa o bala te na mona ta mo site yo
télé misala quartier. On ngoya lo balanga. On ngoya di sama. On taka papa le taka mama. On bana na muninga. Na lobi. O bo to e ta ni ta papa la na mama. O bana bilisi mama. Na lo bango. O mo ni mo eta bibi na dokuma na usala. Ah, ngane na boy bala mutu je. Na ni ta kutata makamuna ngai. Na ni ta kalo balanga. O mo na baby si. Bula wayo. Yo na bula. Yo na gende. O bana ndu yo na ndumba ndo ba ka ko ni bala. Tika. O mo ni yo. O sa yo bete. O bete ngate. O bete na ko bete ngate. Yo ya abiri bala bala kote. O sa le lo bala. O sa ka ko zo telenga bawa na mona keloko. Yo bala ko ndenge kuto ko mnono ngome pala. Yo bala. O zo banga ndengona noela. Tango ba ki bisonyo surtout tuzaki ne sengo mama. Ese makambo zo permettre mwana sala yango. Mwana muke ba kotinda ko alba zo permettre ko bimana libala. Boko ko permettre te mutawuti na ndako alba na ko vanda ya biona ndako 5 boye ba cause abomi bala na. Mais cette éducation bo banda ko pesa biso. Mama nazo comprendre susteza nini yango mama. Ata yo moko. Même la Bible zo lo ba ki o nyo se tunzamba sangisi ba ko ki jamais ko kabola yango. O nazo mo bozo 16 ans ko bozo kabola nyo na bango. Mais nga ko permettre yango te mama. Oza mama. Mais il faut que moi ndenge ko ba ko respecter mobani ya ko vana na ndako alibala ndenge fe o vana na ndako alibala awa frère Jérémy yo za pasteur yo banda kote ya ye upe kumba ye okende kozongisa pa mobali na ye na mateyo yo kote ya ye na mateya na yo le musu ba ko kozonga na libala pardon maman na mo ka ko ya ni maman kolo ba bongote maman vraiment eloko ça na sepe nango to kolo ba bongote et so mwana akubanga ka ete etonke musana na nzambe yo pesa na oyo eloko yo no za loko ngana loko o kanisa mnote mama petit o kanisa mnote na okende na ko bunda Toko makabo ndo mona ana siko bon tendance kapi tendance Tona ime vitamine quand pe bozaka alpon abino oyo mo florona lupango tola mituka ngai kapi oyebi kila baada ko ke na classe de motuka nous voulons maintenant pesa batla banzela na tsuka pena te suka pe sko ne mete bo comment wapi ça comment wapi bizarre boy kapi ça bo vendre wapi comment va le père maman soma mama soma ko ta basanga mama kuna kutuna ya ka guluka nene na gogo fipo c'est que mon tête pas où que chien le comme ça le côté ça na ba kabela na après sinon que renimo boy ndenge yipe aux asra mamba j'ai moi sikami sika j'ai na biso sikami aza député provincial yangalema na ibino boza na ngalema kuna bo aza numéro 1 Ekombo José Mangoto bo voter et ça bien mais ça na pressé na le passage na okikuta na numéro 1 na biso yangalema to voter mais bata oyo te transport sport kapima non kapi bafuka mila nzambe bafuka mtamukele kapi oyo zaka pour transport mukira pays mais ça soit oyo quand des vis na ngai peut-être tendance bobenga ngai kapi tendance azali tendance mwasi na oya ni abala inga moko na zana na permettre ça va kapi OK ça va transport mais ça tout bobenga ngai na ke réunion ya biso candidat numéro 1 biso ngalema ça va tout ça mamba va voter Ekombo Mangoto Joseph numéro 1 na ngalema provincial vous ça na te pays na vous ça na te ya on se voter Mangoto pays ici dans pays aux à l'aise ça va pays courage na fupe ça va mo na bala na ko ko kapela ngabo Les grands tolés timba nazo ya otika mutuka na garage nazo moi boss moi na waya ça va les grands tolés maître timba nazo ya ngumanga ndeni
Non, je te rappelle. Déborah? Jésus! Jésus! Moi, je suis au Kenya, puis je suis dit que bien que nous voyagé qui? Naïbi que voyagé qui, mais ça là bon. Jésus, oui, bien que nous voyagé qui? Bien sûr. Bon tonton. Monsieur. Et ça lui combien aussi? Et ça lui $20, monsieur. $20. Bon. Oh, t'es dit comment on a foutu la main? Non, si, les gars, il y aura certains qui doivent aller sauter. Bon, là, moi, c'est dans la cala. Maman, moi, pour être là, merci, boss. Moi, c'est dans la cala, puis kaka. Madame. Merci. À part ça, Dave. Qui me ça là? Ouais, il joue. Oui, il essaie de 10 semaines depuis d'ailleurs. Dire au bungite. Côté moi ndenge compliqué na makasi fort. Ça se boti kaka na moto to na monika limo na biseke awa. Ok, na sepe makasi. Na ebike. To soleil mo mukie mais. Na nina ye biso lisusu. Diro, nebike osa basi na yo. Menga, na ninyo na ba certaine. Moninga. Oza libre wa no sala tout. Et surtout ma mambo. Hein? So Monique on mobima na yo, to na mwasi na yo wana. Oyi pa na nga tando peso mbongo koleka kutu. Diro na ningo za ka l'aise, mais ko bossa na raté. Grand prêtre mère azawana. Diro na ningo za la pembeni na nga, bébé butu na nga. Na ko fula yo bébé butu na nga. Diro na fula ona mondo yo pe na mokilo. Na yo kiyo capote mère. Na ningo za la pembeni na nga. Kwa chéri nanga ko banga ngati ko banga te mama wana tantine wana te obino bo banga makasi na sombelo mutuka babilamba babiloko nyonso yo za na ngoposa pour vous allez sauter. Ah ouais, nous allons sauter pour kendaka boy. Donc il y a ngana ko tina moi baisse mambo ngeze sauter pour profiter au kiminga le ba voyage. Ko ba te na kima kiti na voyage ki na kende pe ko luka. Ezate ki na kima ni sini ni ko sala nga sini ke ote mobile na nga boye okemba la moki asa sala bongo siko nga be na mo. Donc profiter na faiblesse na nga tant mbongo ezate au kiminga. Ah ko lo ba bongo. Na ko lo ba pardon, je sais pas. Mais tout ça la bien to zonga to zaki. To kote mizo ko nzambe to sala ka poto futa. Puna depuis na yaki na luka kayo vraiment makasi. C'est normal, bizarre na bongo. Ah, je dis non, pour le babo équipe, papa, non, parce que moi, habitué aussi, c'est trop ok, donc il a ressenti ce qu'on comment. Bon, coquin déjà bien, n'a beau été mais n'a aucun nom n'a pas tolé, mettre Timba, habiter là moi pour Assoumani, habiter là Imana. Mais là, pardon, au chantier, je dis non, de côté, il y a ah. Bon, bien sûr, toi qui es là, avant non d'accord, non, avant d'accord, toi qui es non dans garage, pour rassider Assoumani. Pour habiter là Imana. Après 5 ans voiture na pour voiture na panne après 5 ans voiture na ba chauffeur ya Kinshasa ba tout na sima ba boss parce qu'on a ke ba bongisa na ngo après wana to ke ndaku au monde peut pas. Et problème té. Après wana tout le monde ça bien. Qu'est-ce qui n'a pas problème té? Allez bisous. Bon garçon. Monsieur. On a retrouvé Bolingo en tout cas. On a s'appelle du boss. Merci. Merci camarade. À la prochaine. Qui là, papa? Merci patron. Au revoir madame. Au revoir. Fasozo bomangai. D'abord mère na yo kiyo nyoso pété. Ya solo Oyo lobi ngadi yo na osala. Na boy soki kana bengi yo. Te kabote me chaque fois soza na besoin na ngadi yo noya. C'est vrai. Moni basi ana mikana no tika bon kapona yo kapote me. C'est que ozo lingo sala po na nga na tika bango. Tika bango po na yo. Adiro, o sepeli singa vraiment. Te toqué na chambre, toqué. Aïe, là. Chérie, là, mon corps. Capote me.
Bof, bonjour. Bonjour, bof. Ndeni. Bien, bof. Voilà. Merci. Tozali, bof. Qui me zappe d'accord? Qui me zali kabine koto? Biso appelle Toza bien bon. Ouf, on a ça, moi bien. N'a qu'à rapport la joie, moi c'est un grand frère. Depuis moi c'est un ya bon billet pour utiliser l'eau. Et moi mon aïe pour nous moi c'est un. C'est une bonne, ça tombe bien, c'est bien maman. Maman. Bof, et on nous l'a daté. Ah Noëlla pas ça. Noëlla. Noëlla. Yaka. La mon Noëlla kala. Moi c'est un qui m'a besoin le bal c'est un mot. Moi c'est un jamais bien. Comment mon bel nous était bon demi? Ngaza na mobile. Ouf. Maman ça. Maman ça bien na maman. Bonjour. Qui est Naik moi kala mama. Kala mama. Kala. Eksi mama ndinge uyambi ngai. Naik kaka ona makambo ya ngai na mwasi na mama. Zali kama biso mbali tu soya na ndako. Mwasa yake awa dipo yake tili mwasa zonga ndako te. Ya ngonga mona yake nazo mama na boyo kota na ba details. Zali kama biso mbali to kosola ndako. Epo na yake kuna zo mwasi na mama. Mwasi na mwizi. Yo mwaza pesa uzonga epano. Siku tungana ndo kokolongola alianza na poya ngadi ana bwaka ngona na bwaka ngopole umo yake na sasa sino kuti na bwaka ngo. Yo makosa mwasi no. Nako bela kokosa ngopela bana suka bela. Obaka so ye lo baba oye masona ba maso mekika kotanga kombola ana makamuna. Makamuna. Sasa mbano ila. Nako bali. Yo bela nga. Elo ni obo. Nako bali kotanga ngamo si. Je m'excuse vraiment pour mon cœur, Très bien. en tout cas, au monde Oui, dans mon livre, vraiment, on a dit tout. On a séparé vraiment ma casse. ok? Chérie, malgré tout, on a c'est les cas, mais on a séparé. On a séparé, je vais bien qu'il y ait un voyage. Je vais bien que dès que nous sommes obligés, ici, que nous allons, mais au long, on n'a même pas qu'il y ait une adresse. Non, tu connais, nous avons un contact. Au bois que c'est un attend, on est lourd, tout le monde est là. Kolo babu muti ata ba contact nge bande ko leka te yoko ko tikela ya yote dès que non ya pona leka kuna zwa to bo mana te za ma peta te bon to bo sa nyos ok to beta score en sur la fitir na biso bo na biso oui bien na za vraiment satisfait na zara deboa o na yebara wa mais ya solo te en tout cas vraiment amuno wana donc na mona vraiment ah non na kina ba doute mais rien à dire. Mais c'est quoi? Bah maquillage on peut aussi belé. Auto sukola kala militaire. Bah maquillage on le zonga. Eh, bon on n'a pas ta carte. Vous m'en avez dit bandat. Nako samba samba pambateo. Mobali na yolanda kinga ina salon. Afuteli ngai mbongo ya bigudi mama. Okobimba nzoto pona zuwa nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye tokapwani okobelela Kinshasa nyonso nayebi ete osino alukaki ngai
natalaki ye o na miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te o babelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama